eti mutalikaso na yebakete na yebi tata na yete na yebi mama na yebakate soko za Burundi po ba face soko tali mutu face ko ballon e moko mono ko ambwanya ti fufu azo ba position te achacha bilamba théâtre pe simba te be sobe ba botolango makamutu na basai sai ayo retrouver journaliste azala analyse mutu moko mutu ambo sala analyse na za décaliste talo kabo te wana za histoire Kofi abetaka ba ba zo interpréter kaka makambo ya Kofi bazwi ba baloli bongo ba interpréter ka mais o ya biso mutu wera lobelo kote wera yebisa makambo ya fait et le moko Kofi asala kakala wera yaka na shagia ye ay Kofi azo benga bia wana bo commissaire rappeur ngaza musicien na ko yemba te Kofi afinga shagi rappeur lena yebeli Kofi ayemba yango te komi barabe tala mutu loko Kofi lomidalo ata butini moko ya bato bilanga na coupe mulaisa elamba ngaye te zela tozo ya teti wana tozo ya ngata wana te histoire ici la raté histoire ici la raté tozongi wana vous comprenez tozongi sikoyo na Kofi Olomide asali 13e apôtre au contre Bible malchance yili ebeta te yokana pete sikoyo ya kotanga yoko koma DJ komosa yere mutu soka te DJ mopawe soko teki matembelo bengeka Olomide ben mais faites petit vedini fitiri aye bo abwaki livre bolinga yo wase kwa linga sa un petit bonbon ngane na yana bulu wana yo sikoyo wase kozoboya na loki pe livre ngo basomi ngo na 2 personnes ndekwa mwasi na ona yo teka livre $15 na kisasa asomini kote azowela bambongo ebeba sisa ndako ya mama na ye kuna na banzalemba soki na Tchad ndako ezekende te toyebi makambo nyonso asali erreur grave apesa biso baprove bayebaka na ntina na moto abisoki mutu bokabonaki na ye soki azongeleloko bongo jesaki azongeleloko bapasero babebisa kopa bapasero baza mibale denile sina mokuna epe bakanga bango na bainfraction mokili mombe toyebi de mukuna bakanga ye na Chibola denile se a nommé mutu premier ministre seri ya Kabila batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali yango na Joseph Tata Moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Hello à tous nos abonnés. Et alors, bonjour et bonsoir à vous. C'est là dépend à l'heure à laquelle vous serez scotché, connecté sur Congo et Sengo. Je me sens un peu malade, c'est pourquoi je parle comme ça pour comprendre. Je dis un grand merci à mon caméraman. Je t'aime beaucoup et merci beaucoup pour le boulot. Et Ridi Bonteke, je te salue. Je salue tous les membres de Congo et Sengo officiel. Voilà. Et toujours comme d'habitude, de la analyse et puis dans ma émission. Tout ça là-bas. Je reçois pour vous l'un des meilleurs invités. Il y a Chaîne Nabiso, analyseur. Aujourd'hui, là, nous sommes avec lui. Nous avons Betty Versace dans le lot Somme. Dieu boni. PPRD. Santé PPRD. Donc, santé comme d'habitude. On est dans santé, on a l'équipe leader rebelle. Mais tu sais que tu as un robino, on a l'équipe robino dans santé. Parce qu'on a un robino. On a un problème avec robino, on a un problème avec papa chéri. Il faut que makambo na jibempi na il faut mitala na no santé otali santé okola ndenge nini soko okola na coche corps ovanda na kama mama Mobutu mukie za problème problème était mais santé tant ozoluka problème na papa chéri il faut que otala ka santé po elamba ya papa chéri ya pamba eza santé tant mususu ya famille no ya 100 personnes moni neti ba ndeko na biso ba nini robino
biso na mboka na biso na Congo na sepelaka na Congo to yambaka batu to yamba Robino lokola Libanais allez avant de pas yana ye na ka ye soka linga comparer musique il faut tala ba Gimaria batune ba betaka ba décaler abetaka musique ndenge moko na papa chéri TJB piana ndenge JB asala na makambo sana musique Robino otika ko sala ngote lelo to koma na biso ba Congolais bindimandi ma musique ya ba Robino poani monde mobimba mboko eleki drink loko Congo eza to dans 500 francs langwe abeta musique ni abeta ba décaler aza décaliste avec la musique instrument ko to mso ya baxi voix omoni ta ngana yebisaka bino tozaka na confusion na ba chinois biso kasa ba chinois nyoso ba karateka ba chinois pe ba yeba Congo nyoso ba musicien ya mo ba musicien ko ba Robino ba bimi komi abeta ku bo binze mona mapendo nzembo yeba na te mapendo ngebeta na yego yeba nzembo mutu mona mbanda ka yebisanga ba yoko na bwatu nzembo yoka mutu moko na bwatu esili nzembo ebetaka te lelo nzembo problème ya ngai na Robino aza masa na ngate na leki kobanda lelo ti mokolo yeso koya na nyonso te pembe oyo aza na ngweza ya batsaka mwadi soko tuni baluba bakoyebiso bapembe mo bandundu moko bapembe moko boye babengaka ayi komélange yango tala pembe na etanga azali na maison mère na pembe aza nango lelo omona différent ya lelo abakisi ko abakisi dera mbongo confort akomi non azaka na mbongo te avanda na pigeon futela kana pigeon pour les gars na e faut les gars Adolphe viens na écoute Adolphe ndaku na ya Adolphe ya libanda ba chacho bongo ye Robino ozana pala ndenge la Maison Blanche Robino abe en maison akosi bino ngana leka wana zane yo tala santé na ngana santé a Robino ya za trop catholique kati ngana zana zo représenter JB piano na Weransone wengende mutevandisa indusa evandisa zolo omoni kala mama omoni lelo batu baye bakato omoni kala musicien bando benge voyou batu baye ko longola ki voyou wana za JB na Wera musicien fo mwana no tanga na école à danser oza na pala danser kara danser ba viena biso ba betaka musique ya kala tuna balita bembo ya basi na ya kodami pale zalaka te siko lelo wa ba Robino toyebaki yete Robino azaki mwana moko bozo fana pa ya ane na ka loko na ka ba na golia na cantine mo cochecor akoli na ba santé ba cochecor ba maser ba luka ya de conteneur ya soya pona ya melaka eza wani zezela mais yo zo attend tout anana papa chéri mutazo somba bilamba ba yo chama moto azomba bilamba lupango plimo na lupango ya viena biso ko felo mide na likampa Robino awenge we bien azaka wengete bango baza ba Robino baza bata wengete ba Robino baza ba ye ko frauder tango wenge koti mobulu wera na mbrima zo ye ba sute na kozwana a se trompaki Robino les Bogards wera a se trompaki na bango mibale te nazo yebisa yo vérité to yami mutalo baka vérité Robino les Bogards wera a se trompaki les Bogards ba chai po frère po clair o to benga po na poso po clair kasi bacheka kati bacheka wana po avanda la kisaka esthétique mais na musique azate tango be Richard zo bengana bango ba Robino ayembaka taraka abeti soki ba 6 ans ou bien ba 7 ans avaja nani acha suka na nani le Bogards te wera aza mutu a 12 wera mema tala wera mema kana sankara saka ni abimisa ata nzembo moko na wenge obe vocal papa mama sumuko mususo lingondi mama kambo ngana sala kuleka ya sankara yokate pondi mama kambo ngana sala kuleka ya sankara tia sankara mupanzi afo chena mupanzi oyambi oyibise bo nazo kutanisa yo na analyser muta sala analyse lelo na bimisa ba Daniel Safu ba politicien nyonso omoni kala ngamu na bimisa bango ngani mna sala analyse raisonnement ta on avanda na monika batu nyonso aloba lokola sankara tuna zakra ko yebiso tina telinga fona analyse kana raisonna mais siko batu bazo comprendre ngoto école pe ya ba analyse ezali lelo batali kasu mutu wana da libungu nene batali kasu bakoma ko analyse ko mona pe batu bavai na plateau to analyse mukona ngonga yo na banango tango siko bango bayebi ndenge ba analyse ke loko te ba analyse ke loko il faut o comparer bango bazaka soka vandeli fali azokumisa ka te il faut comparer kaye na ba musicien ya kala tozo ba différence na tango ngana para nazo ba pona faire na comparer ka faire na ba Carlito na ba Debaba ozomona et ça la moi couleur abimisa ka couleur de Debaba abimisa ka couleur moi na mboka na biso ba courage ndé bazwa ka vie avant mais bakata na kava
Dandeni. Tobanda esera kala tozalaki tobanda oganga na ba gouverneur André Kimbuta akatana te lelo tokomi Gentilingo bila Gentilingo kala mingi te mutu mususu akobima siko muta bien soka ye ata katani akozala kala na position po azala kala bien siko mboka na biso tozozala na mwa différent ya musique bato bakomparaka ndeko na biso Fally na Fere bayebaka te mutu yango soka azokompare fo azala na ozoba na ndenga kofinga te me na ndenga vérité te chanteur na décaliste eza différent babiloko nyonso ba instrument nyonso Fally abetanga na koyembango ata na koyembango na voix moko na wazekwa ba voix arrière nani wakata betaka ba faux beat mais eza décalé babiloko musu eza ka classe ya décalé alataka singa moko na mukongo batie microphone alataka ngo te si omona ye na singa moko microphone oyo biso tobenga oyo explosaka yango moko. Merci beaucoup Analyser tobandi émission bamo bandi ko attaquer bandi loba boni ba sans faire rigola santé PPRD d'accord aza kinte aza Canada alobaki voyage à Canada soki ye moko kotia kombo te Analyser kombo liboso na Canada Analyser oba komi pena nte mabako na Canada na kwei Canada na ebicho poto na okende kolega meme ya bakisi njora po bakisi njora ya banyongo ya makambo ebele omona biso te bon omoni eloko mona te omoni na koyebisa ngana Fere tozalaka na biso mais Analyser aza mutu babilili te akangama soko olingi sikoyo yamba Analyser na Fere Fere akena yo na mungongo ngana kena yo na kwa kusela ndeko ya Ivo Lambo osali yango mais obosali koyebisa batu faut tia Sankara na gauche ngana droite akolinga te po yebi mutu abetake bakaoye mutu ya na école pena ya kwa kusela po omoni Sankara alobaka ayembaka abinaka suki wana menga na yembaka te o akoisa zakle biso bana zakle akoisa na ndeni ngana koisa na bia yolo bana ngai ngana koite omoni na mboko yo muta kosala guerre na ngana makamba koloba zalaka te kobanda na bebe chandati likolo yo poko na likambo te o ya ona yebisio ngana tanga classe ya gwa kusela na tanga classe ya fingologie donc wana soki pena bandimi na émission batie 00/7 omona pena na oloba na batu liboko na kiti na ba monde wana soki na fingi otali yango ka bo piquer crise okufi na oziza ba leader ebele na kokufa na fingi kaka bo akufi pona yebi bango nyonso na ba façon baza sikoyo batu nyonso basalaka ba je wana ba mekaka te pananga bayaka te po bayebi ke oyo amela ligorodo oyo nzambe ya kwa kusela ndeko Ivo Lambo sikoyo aussi okati lisolo moko na okata wana lobike ndenge ba comparaka Fally na Fere na oyemba so lingo yeba ngo bien Joie de radio Chanzemba Fere Chanzemba Fally yoka nanu te yoka yango yoka texte te pap mama yoka taxi yoka texte kutobosa texte yoka mélodie ya shetani gola Fere azoye manzembo ebandi na makolo esuki na mutu na elengi nango na yembeli ya musicien ya Fally azoyemba nzembo tout droit ndenge tosala ba restation les corbeaux et les renards pomona ke makambo na yebiso ya solo batu nyonso basala ba tournoi na Congo ata ya Vodacom ata ya Bralima ata ya Inibra musicien moko ta imita nzembo affaire azalate mielu kuta abeti nzembo affaire azali 3 jours azola mukate po mama na chater soko nzembo noko okufa mais omoni nzembo neti ya ndeko na biso Fally basaka na ngona petu awita mboka petit fa amu ayembana mais yo meka koyemba vita imana na yebiso mama soko za mayele foza na seni pepe tango zo yemba ka misise ke oleki mbala moko Fally pendant me interpréter banzembo faire ando beta neti nzembo omoni ndeko na te omoni film moko yebi mikolo batie wazekwa azoyemba nzembo lutumba batie fe omonaki omona yi wase kwa ndenga linga kufa ebitanga yemba nze mwamba mo akepoto maladi awumilati maladi yo yemba nzembo lutumba banzembo wajo koyiba yemba tala ndenga yemba tala na sende batu ba osekai mais lokola zaki mukolo amibengaka ke babeteleke maboko akochola bacholi ye lutumba zo seka bacholi tala ne bacholi maboko musu babetelaka bato ya kochola
bacholier fere azo représenter Congo na ndenga nkunga moni ba succès ko wela rateke o muto azana succès lita bembo pa ila biso succès wa koto akenda imona na tatikela biso tchaka Congo na musique tchaka Congo ayemba kati tant le ba succès donc tu confirmes que faire année na succès te nani te yo lo bimbo ngazo ba misusu ayebi ko yemba ta azana succès na bi lelo ndenge to tamoli no to ginze mon même na bata moto fere na fere koto pe ba beti mo afali me fere aleka ge ebele kasi avant ya ono kutinga bito zo yoka merci beaucoup. On va parler de Dynastie, deuxième volume. Oh, faire rigolo qui ont préparé déjà. Mais premier volume ici, normalement, voilà 6 à première et puis à côté la deuxième. Bonne stratégie na été. Stratégie na yekutu mamba ko yemba bosana ko beta kali solo te pas faire que makamba inkunga bosana te promotion sikoyo te moni promotion ba te bele ba promotion te promotion etala ka faire te etala ka bureau te etala producteur mais turo il faut to lo bana producteur promotion makasi ko lana ba promotion ba tu musute bazala ko yoka azui $100,000 apesi bana moto bo beta kangai na ko moko boye bazo beto zo kasango promotion ngona te ngana zo promotion fo ba beta yo na volonté na yo tala neti nzembo ya ujane bimagi ya Gimare asala promotion te ba beta ngo batu bango moko ba beta ngo po eza na impact mais bino bolingi makambo nyonso cop bozwa disque gore trop banani disque gore kasi boyo ozwa disque do gore to mona ngemote banda monde banda na mona te batu bazwi disque gore et puis sous film nango ezate ebimi ka mama na marti bu disque gore ebimi mama wana ebi mama wana wala mundele wana ebi mundele wana na landela ki yoka na kasi il faut ko to ba peselo ba image ndeko na biso fali azaka na finale ya te ba au fond mutu délégué atinda nani atinda nani délégué fazu la kuna basase mundele wana teka ne matungulu na ponga bi ba mama ponga bisi balobaki ayaka na ba petit porteur client na bango ya matungulu match ya Real biso to yebaka teke na finale fali azaki mais ye moko filmaka a filma ngwala sabiso siko disque gore azui kuna i filme ezate disque gore et yeka mbangoni stade amboko yo mboka moko boyena batu baningi bisomba so ba dynastie to lobela biso bango ba loba te bongo yo boya na lobela bango poani baluki makambo tinga biso to lobaki fere yo okipe mutute yo za na mungongo kuna biso to za wapona ko kalikile yeba mikolo na na kutino na zui ba 1650 bombe ya ko bombarder ya maloba so na beti angwa ba misu ba ko kima bango mo bakati Brazil yo ko nani oken pia na olie sebino ba mbango misela yo zo na bato ngana forma zwa fimbu na fimbu bandango e bandeli ndenge chaîne pour YouTube bando e ba tesera manati o mona ngana ngali boso siko ngam na fungoli bale e na ye na ngoti boye o koloba ngani na yebi ba neti mutali kaso na yeba kete na yebi tata na yete na yebi mama na yeba kate soko za Burundi po ba face soko tali mutu face ko ballon e moko mono ko ambwa nyati fufu azo yeba position te libu mwana ndikita achacha bilamba théâtre pe simba te be sobe ba botola ngo makambutu na basai sai ale ayo retrouver journaliste azala ga analyse ya mutu moko mutu ngo sala analyse na za décaliste ozo mon mais ça la critique papa omoni fait la critique te pourquoi te tolinga critique tango makamusu bo critiquer fere to mona ngweza normal na ndenga critique mais to kozongisa te mais bino sikoyo bango kuna bafinga na fere na mama ya fere na makamutu bo siko biso totala yo bo tolingi maboko tozotala na mama fere bon bagolo nde bafinga ba para fali kuto bakufa tozotala kabo te wana za histoire Kofi abetaka bango bazo interpréter kaka makambo ya Kofi bazui ba baloli bongo ba interpréter ka mais oyo ya biso mutu wera lobelo kote wera yebisa makambo ya fe alobate il faut boye ba tango bozo loba faire avant dina azotala te mais biso siko ba golwa to na sima photo la sanga basalanga mukolo mbange ze botama donc naza le roi de mbangalogie donc o loba no banda ti lobi to aussi la te donc naza wana ko démarrer mutu nyonso to lobi mutu nyonso auta gauche
auta droite o ngai na Congo na taraka danser ndenge ba misuba mikumisaka o mutamayela Congo na Congo mutamayela zate mutu nyonso za na mayele na ndenge ne ba misuba sa erreur soka witi ko tanga kuru a Bible aye na Congo albio aza mayele Bible kutu eza eloko moko eza respirer e kanga mayela mutu bando tsala kuru a Bible ya osale eloko te livre bolinga yo waze kwa linga sa un petit bombo ngane na yana bulu wana na yana ngona TV sera nzondo na bi leader nyoso akoma ko sala eloko asali boy tuna sankara yamba ya ko yebiso wera akomubeste be stade ndimi apesa kanga mwa mabonza yako zo mwa boy wera ndimi na tala ka de la fora ndimi ka analyser mais yo ziko yo waze ko zo boya na loki pe livre ngo basomi ngo na 2 personnes ndeko mwansi na ona yo teka livre $15 na kisasa te mona na te azimbongo wapi asomini lo kote azowela bambongo ebemba sisa ndako ya mama na ye kuna na Mbanzalemba soki na Chad ndako ezekende te toyebi makambo nyonso te sikoyo soki aza moto mayele asala eloko moko etikala na histoire bato bayeba na mboko waze kwa registraki aclotire Congo mai etangaka su te obi akomela biso aclotire Congo mai etangaka te po bato ntuba ya epuis soso amoi mo eta komela biso 3 kaka na océan mais soka sale loko wana te azane ka libungu tulu ndenge moko na biso et puis soka na erreur grave tikana na zala na ye asale erreur grave apesa biso ba prouver ba yeba na tina na mote abiso ki muntu bokabona ki ne soka azongele loko bon je sais que azongeli ni oui yena kofi soki ba yo nazo yebisa yo naluka makambo te ndeni aleki nani bango baza ye na musaka bazalaka sera George Mbanda oya Congo Brazzaville balisa ponge onge bakanga biloko na ye nyonso yango babetela biso bino ozaka bana mike nga yebi makambo wana bino ozaka bana mike tala erreur waze kwa sala lobio bachaka poison e balete mais luka mungala moko tuna bachaka poison e balembaka bambisi pe bameli bakufi parce qu'on a posé une question olobi mingi siko yozo lingana kende na yete ndeni na sila na yete te il faut totaquer tala apesa programme apesa programme ya mabe le 19 tile le bembe bimate siko pesa ya ngoko te katana te arate se batu public bazali na posa ya faire bato bazanga mbo ezaki problème na ye amuto akufi ayeba ki yango faire obeta le 19 ava kufa et puis outil lelo yeba kiango ava kufa déjà concert déjà zalara déjà libéré et puis tout dé ya verkis mutu moko te o azolo ba magamba verkis ata mutu nyoso aya ba verkis mutamalamu verkis asala boye venzoka tango mutu akufi na mabe na malamu bimeneti ngana yebi mabe ya verkis ba contrat na ye eza ya kolobela mutu soka akufi azo kende fort na yebi programme verkis ba contrat to asili sate amela batu yango moni ba no benge verkis wa zola nzimbo siko bino bolo baka malamu ye mo verkis azana mbongo ko kunda deina bana pe basomi me bazo freiner nini gouvernement yango mona lobaka na preuve mona monde mutu aleki moninga na mbongo azate mutu nyoso akufi bakundake na mbongo elo nyesa ke tisiko bakunda na verkis mbongo akoza se bazo ya mbongo gouvernement bakabula te bo baze kwa tema kelele pamba bango nyonso bavandi wana bazo zela mbongo bazo ki déjà non ba 5000 mbongo mo ebima 100 shaba waze kwa pesa mo ba 5000 à transport yango ebotaki makelele bien 5000 francs $5000 bango bazo ka 5000 francs bango bazo 5000 francs te $5000 apesi pesi bango yango moni ebotaki makelele mwana na bimia defa bongo ebembe po ba kundango ezanga atanga so ba pesi ebembe na 2 jours na kundango non so ba seke na luki na mbenteki na chepa na kuna kundiango. Et quand on a somba niveau bon on a. Merci beaucoup. Parlons de l'album Dynastie de Fer Egola. Tout le monde Fer Egola c'est ça qui a ça l'émission m'a bien ka journaliste n'a pas encore contacté ba musulté. Et a bien ka journaliste na été. Makamwana to to. Siko bato ba lobela ke mona inga na kati. Siko na bato ba lobela. Journaliste. Te ngana za journaliste atongo koleka bato tu wana to sala ngotanga. Nous a posé un journaliste. Tongo. Mais siko tellement koloba eleka lokola radio na tikala na position wana na sala be Michel Belé ya politique na yambaka bato mais so na yambi yo fozala kosoko zate na kolobisa yo na biloko mususu kana ki to loboko loba voilà biso ta on toza ba journaliste Belé bato baza ba journaliste te ngana zo biso pe ba journaliste to sala TV na sali YouTube c'est loin biso to sala ba TV YouTube ezadi ozo comprendre
sikoyo abengi bato na ye balobelaka ye omoni na vi na oyebisa yo basoda nyonso te bakendaka guerre so omemi basoda nyonso guerre bakufi bamisu bakei bamisu batikali soki bajournaliste wana ndenge ayambaki basololi ne bien eza kaka bajournaliste tu bato nyonso tolobelaka fere toza ndenge moko oyo bakokabwana oyo bazomona ngo mabe etali bango mutu na mutu aza na parne me ngai analyseur etake porte parole privé ya faire egola namoni yango eza nango kaka bien po mokolo fere akoya ou bien bavandi babia analyseur yaka tokuta so tokuta na fere bamisu baza na bakosepela te mpona nini analyseur akei mpona nini analyseur te ezaka bongo te bato ebele mpe batikalaki balobelaka fere bato nyonso balobelaka fere me makambo wana ndenge abengisaki na omaîtrise te naozela soki fere aye na kotuna fere mpona nini obengisaki kaka 5 personnes mpo analyseur atunaka me nga mpe nazalaki na nga te nazalaki na nga na bakongo donc ata nazalaki na ke te bato bakendaki na sepeli kaka ndenge bake bato oyo batikalaki mutu na mutu aza na droit na ye soki akosilika soki akosa etali bango me ngai naza na nga kuna te ngai naza trop mingi faire egola Jésus de Nias. Voilà, faire egola. Première partie, album Dynastie, et bien déjà, dans musique, va dire, mais tout le monde a style, la musique mélangée, la n'importe peut-être de bella pas perverté, mais quand même a évolué, moi, autrement, tout le monde a glissé, bisous, dit, moment, les petites, quand on a beau ça, mais tout le monde a rappé dans quatre ans, mais apparemment, on a des soupes, on va déjà dans quatre monde, dans le déranger, tout le monde a une intervention, et à Poison Mobutu a Binzembo wana dans la yoga qui a mot et c'est pour ça c'est un peu marrant et tout la chanson apparemment c'est à mon style on est vraiment style il y a fait rigoler donc fallait pas ayemba na style wana moni Poison Mobutu bato mosusu ebele na bakolo te ayeba te kolo style te akosi yo kolo style wana eza baaméricain nde barapper baaméricain te bango babanda te ye pa banda te bato babanda bazali yoka sekre na ye biso yo omonaki seri mo wera ayembaki zenga luketo omonaki bakongo basekaki foyeba musicien fo ayaka na biloko asika fere azalaka na monotonie te koto kuna nde bazalaka na monotonie sikoyo bakamwe fere nze koto kuna fere azala na monotonie te lita bembo ndeke koto kuna bazalaka na monotonie eleki bango mingi esali ekoti bango tina mikuwa na banzoto na bato na bango bakomi bamonoteisme na monotoisme ebi fere so abimisi nzembo kokamobi tala fere ndenge ayembi ozo comprendre soka tango arape wana ye moko akambo tabi tala fere ndenge arape donc ezelakisa moto ayebi bulo tala monde na bino akomi mais koto yo ya ndeko na biso oyo lita bembo ndeke te adobe Poison Mobutu te nazoloba kasi te Poison Mobutu amoni bongo mpo na nini mpo amoni ke fere aye na monde na bango fere azorape azosala tu ayekamusi te akoloba ekole te mpo aza fois moko na fere te ekole esimbi po ezebeta esimbi akamwa abi ndenge nini grand chanteur oyo akomi suna rap c'est que biso to komi mal à l'aise po soki etie mal à l'aise te akoloba te lokolo etie mal à l'aise akasi faire azana bangambu na bango akomobanga te faire azana ekuna te amemi bino ka ne style bomona be style nyonso ya koyemba eloko ezelakisa ke na Congo tozana ba musicien ya danser lelo aso tozana faire egola na biso photo sepela bangole kutu bazolela baza na faire egola même ba congolais ba Brazzaville baza na yete siko photo sepela po musicien moko azokende nyonso monita on a yebisa ka ona bi basala test moko lokola fête eza stade de Martyr babenga musique babenga musique ya ba américain musique classique ya inana bango ya bacha simanyo se banda kobeta bazwa leader moko ya Congo ayemba ba rythme wana mama nanga yo oluka ba mususu ba kokufa wa olukela ba mususu ba malade siko Poison Mobutu amoni akamwende fere et déranger po akamwe fere mais siko po akumisa esali esoni ba omona kwa il faut critiquer mais à comprendre déjà que faire aza danser Poison azaki danser tanga beta lisolo wana te. Voilà, merci beaucoup analyseur. Je fais un gros coucou à papa Dani Locasso, papa Lela fort, papa Dani. Voilà, et maman Rachel, papa Dani Locasso. Papa Dani Locasso. Mungala
papa Danilo Mutete la papa Danilo Kasso na pesi ombote ba boni fête kaka tala analyser la date à 47 nga ya ka bilamba koleka tala ka ba cha wa na kilelo dogi deux fois te donc moi sine nani moi c'est Rachel Mbadi Moloto Rachel Mbadi Moloto Mbali Moloto maman mbote mingi ba boni fête place boza biso toza kaka wa toujours analyser za mbang omoninga ata botenga na prison bo prouver mbanga te mbangeza kaka na bandolo baka partir à prison bo so ba net ngaka pona lo ba vérité pona yebi ba miso ba mona ba bien muto na maloba to kokate il faut to lukato blender menaza blender talaka premier fils ya David Matadi bala bimisa Alaksa Ibokoko talaka na Yesu jise katanga makayama ti champion de boma alaksinga makamoto donc naza mettre plein. Mais analyser yo za mutaken piana tout un émission mo ken piana salaki ma chaque temps a critique à faire ego la peut-être zape pour na attaque na bino yango le wepesa ba on kanda ko ken ko lo bagano ale ki faire na succès ko critiquer musique à faire mon faire en sala et tout faire za malanda fali et ça la bino ndeni surtout yo mutaken ma bien maman fufu ba sela en publicité te tambola ko le kabilo ko to ne na lobia mutu soka lobia le ki faire na succès faut kotala so bengi mwana moko otunyo Kenya ko yebiso Kenya nini ayiba ka Kenya akache aya Kenya ya kacher ayebiete donc omoni lelo atolo ba vérité tolo ba kana biso batolo ba fali ba faire baza likolo biso nde tozala na sima na bango topesa apoto omoni leader moya lobeza te photo défendre mais photo zala na ba limite ngana ko vanda boyete na bio na leki fali na succès ata mukolo mo ta yebana mais toko discuter toko critiquer nde musique na ba propos ta mususu ya koloba obe ba jesa ko sala mena koloba teke na leki fali na succès na leki fali na hotel na ko blobande te ngala la ta ba veri ça c'est kotokuna balata ka catholique eloko ezangi chapelet potolo ba mama Maria ozo kompa na lobi bongo mais na lobelité ke fali po fali ko kota na magasin moko bo atanga na beti ba veri ça c'est ma sombi boro moko ma atanga susu 200,000 euros nga sombi yango te donc to critiquer mais to loba te ke to leki bango so moni mutu azolo ba bongo faut comprendre ka moni lelo wa bouteille ya whisky eza 3800 so bo melanga deux personnes bolango obosani ata mama na siko ebele ba ya ko sala ba émission ko eza ngo ya YouTube afasa masa to beta boro wana ba meli limité tanga o mela limité ye na plateau azoye ba suma ka bazo lo bate siko mbato ba filma ki lokwa ba za rapper rapide mo filma boki mo na ye muko omoni ka le même ken wana sa isa ki sinjolo ere dinastie bimiki sinjora boyam après ini semaine qui sinjora yabi dynastie za danser ken amelisa nga masanga na langwa ga yango na yebaki te do problème a dringi na mboko ba drinker bazebili wala za mutu na ngai jamais akoleka faire na succès akoleka faire na succès te ko fiolo mide vient na yo auto misa pas album légende ebimi déjà olandi nzemba vie ya libéré na lobi na landi vie na bizonga kana no batu balinga ka liboso na zozonga na na sima erere moko kofi asala kakala wera ya kana shagia ye ay kofi azo benga bia wana bo komisa rapper ngala za musicien na ko yemba te kofi afinga shagi rapper lelo a retrouver ko tout rapper te mais décaliste mais na temps wana c'est là tozo ya teti wana tozo ya na temps wana te histoire ici la raté histoire ici la raté tozongi wana vous comprenez tozongi siko na kofi lumi asali 13e apôtre au contre bible malchance il est betate yo kana pété 13e apôtre yo album 13e apôtre et yo kana te betate ndenge kofi abeta et yo kana ayi siko ya kotanga yo koma DJ comme ça ere mutu soka te DJ mo power soko teki ma tembero bengeka olomide ndeni mais fait petit vedini featuring ayi bo abwaki mal azo dimini aye susu mopa wa mboka to boya gete mopa wa mboka mais erreur moko moni na opekisa batu balo bakabaza bata mayela Congo moni erreur mutolo ko kofiolo midaza mayele mais azu visa ba vadio ba betele visa ba vadio visa ba vadio ba bakenda ka ba boye visa ba betela ke ata moline ba mboka nyoso abeti ba conseil na États-Unis ba américain ba tale ngo papa yo za mwela mais oza viva bozo tambula boyote heureusement dans mayele asagi retour na Paris soki asagi retour na Paris te akomaki te ke état major neza na Paris mbela za na kini mbe tozo kemba nawa
biso toi na bona ne to ngeto damena mutu lokola Koffi Olomide ba kumisaka baza mayele akende kozwa visa ya ba mwela ndengeni pe azotambula nango azobetela ngo ba conseil information lo baneza vrai parce que bando luka pe source dans to e ba sire mama so bino bolinga aga na kosa nga pe na kota na ben ko kosa moni lelo ana sekaka dimanche lobi dimanche obi samedi o mona pena mutu na TV ba yambi esili après ye na plateau ba Gentilingo bila la ville est propre bino bolinga bongo menga na ko ya tena loba Gentilingo bila la ville est sale donc nazo yibisana batu ya poto ke mabezawa yepeta nga koyoka la ville sale nda bongisi ville nga naza tena landake na sima pesa nga mbongo pona boma ba congolais na bikumisa nga za ka bikumisa te lelo tanga omona nga na keyi koto ya affaire gola eza pena batu fo ba beta maboko wa biti analyser la kenda pa matena tana o parole na sala ka ba chant na yebelo ko lokwa mélodie na sala ka ba cri na binaka na sala ka nyonso siko muta boyo kozoewa ba so sala wana ba robino baza ko robino na avoir oyemba te ya za décaliste 8 millions de soucis pour chombo ezana to sai na lo fomo pona guerre esteza nazo denilesi bor moko kaka noyage denilesi siko naza muluba mena oyemba kikongo atata sikangunga ngo mama sikangunga ngo okay ngo na Yesu lukulu kolo kebana kengelila kolo attention na kibota kolo ngetata nge mama nge mwana nge tata kelumwenye noyage denilesi lukulu nazongi donc venu ko sela ga denilesi te za na lobi na batu na kikongo na bisika ngongango ere oyo ekoki totala mutu nyonso na point na ye et puis tout temps na ba lukulu batu ba ko baluka mutu muso azaki menizia moni musaki menizia esimba te atika na koma na porter na zo mbongo mbango asaliam neto mona denilesi atiki église abimi libanda akomi na chanter soki na 12e fois soki vient na ye waze kwa mutalaki si ye koyemba soki ndenge nini na yebite ba oyemba na voix arrière akomi commerçant akomi oyemba sikoyo tango na bi denilesi ye karate comme denilesi titre nde noyage eza kokufa donc makambo nyonso ekufi na domaine nyonso même na ki journaliste ba faux journaliste ba ye yozo comprendre donc ba faux passer ba ye ba passer ba bebisa kopa ba passer bazami balé denilesi na mukuna et puis bakanga bamona ba infraction mukili mombeto yebi de mukuna bakanga na chibola denilesi a nommé mutu premier ministre Seria Kabila bali do ba passer moko bazanga soni o bazo refese siko yazo kanisa pétage yazo bimisa batu bazo linga batala ngote batu bazo linga nde batala po basekaye siko ye lokola za passer ya mvutuma aza passer moko aza na problème mutu pe moko esala ka bien moko esala bien te et puis tout aza na mvutuma nyonso ya Congo o Congo ze bongate yoka na zo ebisote o Congo ze bongate za na mutu ya denilesi talaka lelo akomo take frère Patrice. Voilà, les comment peut-on être le bengeza na suko koti na mamba ya Koffi ou to cité. Bon, toke ya Koffi kas. Toke mamba Koffi. Voilà, toke parlons de Biberon. Album akunda nzembo Koffi ona. Bon, na bumo ebimi en tout cas sans blague na nzembo na yoki ya bien ezate. Na na yebeli Koffi ayemba yango te komi barape ko. Tala mutu ko Koffi Olomide alo ta butini moko ya bato bilanga na couper mulaisa elamba ngaye mboko yo. Boko ebonga te mboko satana yeko vanda ndenge ni atete bien mona papa 67 a répété c'est normal donc mukolo ko répété te a rapé na ye me muziki ya ebo ba shaka barapa ba style one vandi par rapport à te vandité quand même ya Koffi ça va te vandité il faut ko yeba ko yebi biso bata ba deuxième fois lourd so to lobi atali kambo erifesaka oyo alobi mabe me ba ténor ata BBC na ye ba te po ténor ezana kitoko na premier donc il faut bato ba comprendre ka moi bi eloko wana berero wana bato tozala bindimandi mate te na o reprocher eloko te eza style na ena idée na ye eloko kaka critique ezate eloko ka esali mabe pour 13e apôtre mimie na envoûtement à la côte azoyeba esute place nini azalaka pour Koffi azaka na place a telemaka ata bino tu bimisi so Koffi bimisi oyoki chanta na baro tali penobi o mukolo atoze na mususu amena oyo na sepe na ngango tatoka Koffi Olomide oyo na sepe na ngango ni ngana na sepelite ko sepelisa ngati na sepelite ne banzembo Koffi bando bimisa ya kala seria bando lata tango so mona 35 yard
ya maputa balati na nzoto musu batongeli ya liputa musu babakisi likolo po ya kola na maputa ozo bongo likamba ya okama anola da na monde mutuna alata ba 35 ya arrêté ba 46 ka Koffi Olomide ba maputa pede bele musu e bakisa musu e tali bo me via komi gayabo wana banego sala ba fresha na bito zo ya mbrieme kota soki ndeni naza si bato bazoya pa Koffi Olomide bazana ba mali chance au moins te ba komo beta ba ona ba aéroport ba petona ba nyama koro OK ne ba beta yo pose de peli mama so ba beti abundate tango to lobela ka boye leader azotindo to kutani na bato kuna bunda yo moko pozo cha munoko pamba be 50 beti po azabe 50 oui ba juste côté be 50 so côté lendeni to côté lendeni siko so ba beta ki be 50 olingolo bani et bon jour baisser n'est pas quand on bêta to bêta te mama wana nzamba baneli mokili bêta ndo bêta te yo bunda bêta mama tuna ya koyebiso biso za bana zona kinga bandi jido tongo batu basambo na babandali balemba mabele mama ngande na zaboye Kongo mobimba ata soko tuni wera koyebiso abile grand société tuna ka edingwe tala ka edingwe me na kote le edingwe na Mbujimai zwa micro mema edingwe na pala ko yebiso nga na kotele edingwe ayena Mbujimai ba bunda na apostolo babundi ba komba apostolo zo coopérer edingwe gagner edingwe boyine avani na hotel mo ba kache nyonso ba ile edingwe ba mena ba bien kino moko za po comme na maître ça pas balula nga muvume umela kate ba yebisinga na kita sikowa na kota prison ya tuna edingwe na benda apostolo aza pebo edingwe ko yebiso na benda yebo iponi sopa kundungu kriya akei siko na kotele dingwe na edingwe muta makasi ya Kongo nga na kotele dingwe siko mutu moko boye soko aza pembeni boye aya o arobeta na mama wende babima kana moko wa kobima gouvernement osepela pona osepela biso zana ki ndoki na makamu nyonso eza daki ndoki pe ngam na za premier fils à David Matadi Bala pire petit ya vieille boma nazo memele nkutu nga na za muluba mezo kanga na oluba makamba ki Kongo parlons de pasteur Denis Lessi na pasteur Patrice Ngoy Musoko comme ni bawela bombali bawela temoni Denis Lessi album ebima bato baoyo kango tazoluka nani oya ko péché bongo oyemba yo saka na koyemba azoluka nana ko péché atali na ba pasteur nyonso wana nzemba batente atali batu nyonso habite ifona diembela Denis Lessi mena opese conseil na diembela nani Patrice ma bosa na Patrice ya leki na ye wera zana banzoi te ya zana logo te Denis Lessi zana logo wana grimace lemba sera Mobutu beta malokola nyoka ba beta ye biso tozala sera Mobutu yo kasi na bi mama lelo pena toti ya je totia mopanzi babi ke pena ke o bakomba e banda neti analyser kriya na onani oya kubunda na ngai pena to sai na ba musicien pena boy neti na ba pasteur pona ba musicien to tike ba chenga na Denis Lessi we muko na kubaluka fora ada te wana grimace ka bato ba jab mama omoni box ezaka na endurance ya âge ta na obeta jab ta na obeta jab kasi na yoto ta na obeta jab na obimisaka yo bien ngote yabe jab neza mukuse jab na ngeza na puissance droite eza na puissance crochet eza na hyperkit eza na puissance oyanga siko nga na sala full contact na to peser na zana na pema mama yo zo saka ausa lo ta grimace saka ba yo keba nga na za suna ba coup de tête tivara ka ramasser nkasa biloko eza ebele tuna omoni mamu na obetela tuna Sankara tuna Ken te yamba bango te yamba Ken yamba Sankara yamba Piroge yamba Papi le Prince yamba bango tuna analyser so bokei plateau pour donner de pakola bite wana merci so lingi puissance ezali ngaza mutaba koko to monte na tsambela na église nzonza melo bondo na Coran na biso ikomo na ngajibese ngondo matraki banze moto yimba kazaka na koba mosoko tombula bon siko yo ya wano saka na église nzonza melubo siko Denis Lessi lokola azolinga bwa kabor siko azomona muto yo na kinya tikali ya ko toucher aza esute akomuluka siko alukia azu frère Patrice veut faire tarabia passer au la malédiction ya Congo mobimba abete carré rapport à bâtir frère Patrice yem da bandit
yango moni faut Patrice azongisi mais siko faut Patrice fala tala bien pasero azala malédiction nzamba atali habita kosa batu mingi tike longi na ye koma lokola nzombo e bandolonga poso lokola ballon rouge ya bana mike basakanaka donc na beta ye kara abimisa bonde na marché salate ali yepe akoti sona mvutimana yango moni na olo bana pasteur nani alanda Denis le cité obenda ye na mokili azali na posa mien oyo obimisa surtout faut pas travailler susuya obimisa ba secret na kozala baseke na bango baduzu ntango na ezala bino bapaster bakosaka bato nyonso mpe bayembaka epuis bato bakompagnaka bango bachanter soki abimisi basekre ye abimisaka ne abukana te abimisa bato bayoka bozela yango basiri ntango na ezala bino limete wana nyonso bapaster nyonso baza na limete babimisa bango pamba te bazwa fimbu tatatale babotoli bango kompagnie basardine bakompagnie bamuse ezonga kuna na nsima bateka biso mambo alelo yo omona mboka nini 4 oza na église ozongi 9h osoki 10h ozongi wana nyonso ozoya na bamabonza ale poko ozongi dimanche kutu banda tongo ti 17h pasere kaka ngindaka aza na jeep azotambola ye moko na mwana moni yo mondimo mwana bopese ma tokutana kuna akomema te na nsima ete ye asalaka wapi ye pasere asalaka wapi na mokili toyebi nzambe aza na wolo palato nyonso ya ye so tozoya mpa na yo se kofele kosenga biso mbongo te mundela za mayele na bito kosola mukomusu mundela sala leta pona nini mundela sala bible pona nini na kotangelo bato papa simoki mbango babomaki avant pona nini do na kobeto lo ba masolo wana ndo bato baya kofungwama na vie il faut koluka spécial yango parlant d'héritier Watanabe bientôt jour J moins quelques bon on est là on a CP na héritier en tout cas il faut bato za la plein obeta pe musique ya bien pona nini a coopérer na onjate na bana verni pas coopérer na bangote alingito mwana verni monja kib magie boya kota na magamwana azana total osombi 2 litres zu billet en tout cas merci héritier olaxika mutu na tembe biso to zala wana promotion normalement batwa ozela vraiment on a peut-être ba pancarte mata ayebi mbulo ezalaka fait bete grimacer beta muke mais mbula muso evandika nye beti makasi koleka donc héritier a une stratégie na ya zo saela donc mutu ko loba na héritier teke o sali boyete avant loba na e faut na kate staff héritier ndoko pesa stratégie na yo mais après ko beta na nde to ko ya ko loba héritier sali bo asa mais boy ko décourager était héritier na mutu na temba ye baniti. Tu penses que c'est un bon moment pour beta na stade de Martyr tant yango le 25 jour à Noël oyo mama nyonso ayebisaka mwana bon no bolimbisa nga na utiliser terme moni mwana mwasi nyonso atanga na 16 ans 17 ans ba surveiller ka mais jour à Noël batika ki alala eza jour à buka Jericho donc mwana ko kende ko sakana ndenga alingi papa occupé tata ye 10h donc ezala plein po bazana avantage à goro village ata ye 10h ata ye 10h au sala yeni avantage à goro village yango moni Richard taliso bien vient nga wera abotama le 25 na anniversaire a wera peke sala na ozobosa suka ni stratégie nenge biso pe le 30 jours surprise wera pas koza na stade wana bo wera ozanga yoka si jibe pa ozanga te OK o mona batada mais ba vous dire odiembela so confiance ali sans wenge ye kaze ba diembela ka eloko abie to bonga na odiembela fere ndeli yo po diembela mama eloko abie ba diembela ka so odiembeli tere avo diembela te faux ala makasi non ngana zana façon ya ko diembela na diembela fere po na diembeli fere OK tanta nyesa bi diembela fere na diembeli fere siko voilà ngatala eloko mona ebisa o lelo zolanda to moni bo kese nyonso wenge BCBG wenge maison mère kofi bato tu babenganga analyser yaka na mouvement koti na mouvement na tu on a koti ndengeni o koti ngabite il faut tout ça la contrat opelenga parler na ye na sali bwa kusela na tie bashana changer mélodie parler te mama ngala na 8650 cha musicien moko taza na musicien tout na Congo yambaye tout na bando obimisa album okokisa 7 sujet exact mais ngala na ba sujet différent nzembo batanyongo nzembo bata examen d'état nzembo ba fosse siko banzembo ane esenga tena na yembite banzembo ane pour ngala ko alwambo po alwambo atikilanga makambo nyonso nzembo atango seze senga nzembo liboso na fera yemba jompo yazala Carlito Fayemba mususu je sais pas te ya oyemba ninga saka ba décaler wana te ba phobie wana te wana ye faut ba zoe pas mutu mususu a Fayemba
ozo comprendre siko temps ya ko solola na bango na temps ya ko sala ngo esenga mangrama po banzembo déjà neti mikolo mangrama mbongo te neti mikolo naza na nzembo moko lamulo mobali azokumisa mwasi na soki patron na sepeli na tie mutako yemba mo mutu sume na base lo fumbu okoyoka chant oyoki texte chant donc chant ngo esenga neti moninga ipona sala mutu chant esenga patron na yo apesi kombo na ye apesi kombo ya madame ne ya ndako abeti histoire ne mukie apesi na bana aitosailesha mais yo zo yembela ya gigigi nwana za mwasi na ndako mais zo yembele mwasi moko zo zele na coin kuna obebizi libala batu anga ye banzembo batu basaka na mboko pena D'accord, alors merci beaucoup. Et tu vas t'en le 25 décembre. Toko Zalawana. Bientôt, il faut Zala. Voilà. Analyser Zalawana. Non, tata musique. Na Zalawana. Na Zalawana po ye na koyoka musique ya bien. Et puis ce Richa koyaka ateke o atombole lo ko ya pena simi lisango yembi. Apesi pe ba musicien ne ba yembi poto mona ke bulwa sa. Mais ba misuba yaka stade wana ayembi te ayeka atomboli sentira Johnny Sina. Ils appellent la demande public, un problème. Te musique za bongo te na monde. Michael Jackson ata public ba ndoko demander beaucoup tike na yemba totala bulo na ye. Mais tant bozo kale boyokani nzembo mobimbe yebani eyemba mikuna te. Hein? Maman, et ça va bon côté? Tu as bangi la stade hérité par rapport à Badramo et Samuel Liboso na concert ou tout les canaux. Te Richard Amona winga aboma te toro wana bokosa ki bato bakufa ki nefite bato bakufa na bami bale bakufa na Tulun Twengi. Babela ka Tulun Twengi soko kangami na bata Tulun Twengi na pema bakoya ba miso ba melaki bombe. Ezaki ba miso ba melaki bombe. Kazi ona oyo so ba melaki bombe ba lamuka mutakufa te. Tulun Twengi ça va quand même. Hein? Tout le quand même. Na lobi boy. Et stade ya na génération ya oyo pena go ba kote ozu ba faire ba fali muto ye atondi ce stade za fali malgré tout ezali na ngoya mama nyonyo bato musuba uti mbanda kana ba bato mususu ba onja ba mususu ba mais c'est stratégie na ye et kota ki politique c'est stratégie mais asali play bravo pona obetri mais na koyemba de monotoïsme na monotoïsme c'est confirmé kona ko match à radio match à radio neni donc il va na pio concert kutu oya faire ko betaka lisolo na ngota akokoja ngo bobeta ko annuler oya awe bon kuna nde beta ta ona otake wazeko lobio teke na take mutu moko boye ala na problème mutu azaki ne porte parole azaki ne kutu o nini to benga o oh nani o asala banzembo kutu nani to bosani ta azolinga na kima ko Adriche pas siligaki ayaki mabe attaquer bino fa eza Adriche type je comprends bien na bosa ekombo Adriche et azolandela mbongo ye azolandela boye bana ta beta kata nzembo te bango si basila kala diembela na biloko ase biloko jana nani aloba nani aloba ya sila babosa na ba manga na la takati lelo la tamaka lisusu mama na biso tika waze kwa za parolier muta ya ayila biso ya weza wemba te na betolo ya suka po orembi analyser na ibe masolo abato waze kwa ndenga bando chama ndefu pembe wa na suki bando pesa wemba banzembo na poto aluki musala tuna bata poto ba mindele ba olingete ba oto nani azaki sera liki to bazoye na bulote wemba siko tanga zoya kini azoya ibise toko beta bor moko ya kini pe moko aye abima leader abima na okese moko te aza parole aza kwa Pascal Poba kuta yemba bien mais ya yemba voir hier otali featuring ayena nyoka longo te wana suka na featuring ba fo musicien mi balé ba kutani na muto ba yembeli akobonga te na vie bientôt ndima au pur featuring obani kofiolo mide kanganga lelo na yebiso album ane esila te ba bebana Kofia ko yemba desha Kofia yemba na ba fo chanter te ya za mi veut dire muto na yemba ne a ba mona ka desha après Kofia benda ine esila te ngana zo yebiso kangango le Kofia sala na ba 3 mois ki camarade esili il conduit protège a changer Basuka natangelo batu 3 mois bosila ni na Kofia Olomide ba bonne fête lelo to bwaka mabanga te to pesa ka batu nyoso ba bonne fête place elo mo loba wana mutu mo bwaka yo le al troto de moda de matra banga kapola odi kapeli aza jo bataza mayele pesira le diama vert wana grand petre na kata poto pete ya banyaru kosa al troto na kata pari wana yena mazaba
baza na Paris donc yo linga na boka tanta niesi mwana poto tongo na boka te salai moi qui mande fa pembe à sala chauffeur nzamba ça accident to ebi Rosel bako 1600 fois plus que Koura yena Sasubo Congolais à Brazzaville tanta niesi ebi mwana poto ya tongo mwindo jero munde la nzamba zwaka bula ko sala ngolo na bote na ye donc danse Chimeni di koko momia mikolo wana kutu mezo mere mo baebi Chimeni di koko c'est le abwaka e na bandenge moko boya danse mutu nanga c'est le no yebi sa ngana na kata kin ye pa na kin mais aza mukolo mona lukinga te c'est le azana kin banda ya c'est le azana kin avant que ne pas obete loko moko mutu nanga ye to bando za netongo to bandi na ye na ile ba musicien boye eso ye ba nzembo wana ba yemba na fere ngape na cha ideo ye ba analyser à chat tuna bato suka na ubongo na winge na chat na oya mukolo mususo yamba biso na me de fer mutambunda yebiso oke biloko musuna ano me na winga andozo angwa andozo on pas analyser il faut que sepela na pesi mbote na babona ne na bato nyonso ya poto bo soutenir biso gouvernement za tengu na gouvernement na biso baza na verbe moko basala ka je mange nous mangeons za la kate ba yokela biso mawate en tout cas bande ko poto bo soutenir bande ko na bino nde bo mesani ko soutenir bango po biso atoza na passe bo landa te analyser azolo ba ngala za na kini menalia ka desoso par rapport à GDG on a yebi so bolingi bo kabela biso bo mesana ka ko kabana ozela ba boni fete mukolo chaîne na bosani komo na mais yepe komo mula ya yo pozolo ba malembe boy na pesi mbote na pesi mbote grand pètre na moni to kozala mais awa eza musika mais numéro na nga ya Océa Diallo efatikala Océa Diallo liboso mai na sima mai kosa couleur kosa ya ba couleur ki sasa ebongama kosa couleur kosa couleur te ki sasa mweza en couleur obongisa ko sala neti jantilingo bilata boma zandu ti le histoire to bosana zandu sala matin tozo komana ba ko bongisa te 2023 yango tozo tika soki na 21 jours tozo kota to zo gouverner mususu mais mboka na biso tozaka na défaut moko batamayele baloba bazana mayele te batamayele lokwa ba biso eloko na opesa gouvernement lelo poto za la bien muto yo atangisa batu classe aba Congo recherche nangwe eza diamant cuivre boluka ye bolukila ngaye na kobambe mabanga akosa biso Congo recherche a Congo eza mutu biloko wana ninga na bosana na oloba mutu so to tie mutu tozi e biloko mibale tozana ngona Congo poto bonga tolona tobokola soki to loni to bokoli makambo ebomi po lelo ba jeune ba koma bilanga makambo kate bilanga ndege sala bon poto kende lisusu guerre na este eza na solution to soma minduki te to luka boluka ba minduki boluka ti ça va yeyo po guerre sila na este to ziko bana na premier primaire ti na 6e primaire classe etikali campus to kangi bana nyonso tokangi ba société nyonso tokangi même wenza zandu tokangi ba cheka avion gouvernement luki mbongo bato baolia tosika une semaine ya grève biso tuna Goma totali simba la moko Goma wana Rwanda Congo mobimba tozana na bache liezeri liboso Molière liboso bango mtu balia kambongo Molière liboso liezeri liboso ba Daniel bato nyonso ba mate fayulu liboso allez Goma ana to kokota ngo na ebiso ndeko nanga même ba mindele ba koyambango so to kitika Goma ana guerre sidi ba komeka ka suna Congo te so to zela minduki to zela boy ba mindele ba osala biso matri parce que mayela boy ba vandela on a parlement on a faute mo na parlement et bien ba comment na porte assemblée nationale donc ce que mupaya ya tanga bi assemblée nationale ici ba loba na munoko mboka na bango munoko mboka na biso ezana chiluba Kiswahili ki Congo na lingala ba lobango so ba komi na français je suis là je suis beau erreur à partir ya porte boko ta na assemblée erreur bandi yango moni mali chance bakanga keloko moko te ya malunga basala kana kati donc il faut to banda pena na ko corriger et puis au Congo il faut to corriger yango to longola c'est wana esala biso mabe totia kao ya ka tozipe Congo tozipe lichette toza makasi na bilanga ata analyser azabo na kena longoli ba chachi boa couper tsengo et puis lelo aso toza na bilanga na ba Congo bandundu ya l'état tozolo ba ya mutute ya l'état ba Congo bandundu ale bato bakomo zo musalo ke kuno sali ni semaine ozongi ba mitsupe bake ini semaine ozo saleno et puis ke soki to sali kaka mbula moko
mboko tokoleka boye moi plainte o bambwa bafunda biso plainte kesila ebi baotekela biso minduki te pona bambwa bafunda biso bambwa babina bafulu nyonso miku ezaka sute yango bafunda biso yango ba gouvernement tali boye alibi bato yo moyen na pesa bango minduki ezate bambwa pa ma miku ezate to benda. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère aussi sur le vin, c'est bon. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Un grand merci à tous nos abonnés. Continuez à vous abonner sur Congo et Sengo officiel plus télévision. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, bye. Batubayate, Obanda Bango Mabe, invitation au la ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison qui vient, Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!